Moi, je connais une famille où ma marché papa na bango zaki hotel a bloqué penza ko bozuya bana ba voyage misala même on a bana batanga ba licencié mais ba sala bisika malunga te mais papa na bango azana mbongo jour papa na bango kufi bana balobi que ba komi délivré. Le quoi papa Koufi, Makamusko est au marché, mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, rien ne marche. Est-ce que attends mon toit à te carabino na wenza butu soka Koufi? Faut qu'on rôle les délivrance, mon sang n'a pas bon de la peau. On a aucune délivrance, bah il y a kana makasu, y a kana saki à mungwa, bah okate banzoloko pour nous ça la délivrance. Na ebite quel genre de délivrance oyo zo ebisa na bandeko et puis bah koyeba mon sang na nzambe oya solo ndenge nini po a délivrer mabota oyo bateka déjà bango na wenza butu. Maman Betty et les autres mabatu eza manque ya connaissance à l'obananzambe. Voilà, salutations spéciales à vous, bien-aimés dans le Seigneur, partout vous êtes, partout vous nous suivez. Je vous salue, je vous souhaite bienvenue dans cette émission, hein, votre émission préférée, News de Kin, avec moi Betty Mazengu, la journaliste internationale et professionnelle, la femme du patron, la Queen Mada. Je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. En tout cas, salutations à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davline. Je pense aussi à Noël Kikiani, papa na Victoria Noëlla, moté ma maman Titi Kikiani depuis Londres. Salutations aussi à la joie Amado Pichouna, l'hymne national, à Maboko Bank depuis Paris. Salutations à la sœur Julie Bindele depuis Suisse. Je pense aussi à champion Kayembe, Blaise Kavana Kenya, Igwe Chaler. Salutations à ma maman chérie, maman Kati Bakisa. Je suis là, vous le savez très bien que News de Kin reçoit les invités, le pasteur, les apôtres, les évangélistes, comme je vous dis tantôt, les artistes, comédiens, musiciens, donc tout le monde, hein, bref, tout le monde, comme la porte est grandement ouverte pour vous recevoir. Aujourd'hui, je reçois un pasteur, hein, donc il est titulaire d'une église dans la commune de Mongafula, révérend Josué Bangui de l'église Mifosa, donc qui se situe sur l'avenue Kinshasa numéro 19 arrêt Liolo dans la commune de Mongafula. Nous allons parler d'un sujet très important sur Wenze Yabandoki. Wenze Yabandoki Bandeko Bozolo Nabiso. Je pense bien vraiment que vous allez intéresser na sujet Nabiso ya lelo pour tozo mona ba makamusiso comme na vie nabiso, ce n'est pas normal. Donc tout le monde mutu mususo mona akola libala te mona te musala te nzoka nde déjà na wenze ya butu wenza bandoki déjà bateka oya ye bateka bozwina ye bateka kobota na ye libala na même yoza na poto zolanda biso okenda poto baninga bazoya basali ba inane musuku tasali ka mususu 2 mois 3 mois azu mukanda mais yo sala ba 20 ans na poto ozo mukanda te donc bateka déjà vie na yo donc moi ozo mukanda zate même musala
baninga ba osala ba ozo musala ya bien mais yo zora musala ya bien te. Alors comme l'homme de Dieu est vraiment mieux placé hein, à me un peu expliquer biso ezala ndenge nini. Voilà, je suis déjà avec mon invité révérend pasteur Josué à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour maman Betty. Un mot na bana nzambe bazolanda biso de partout et si bango nini avant d'entrer dans le bain dans notre émission comme ba question ça va me belé autour non émission yebisa bango moi liluba nzambe a pambola biso partout au sein du monde bien aimé sujet oyo to thème wenza molimo eza révélation plus expérience. Le Seigneur m'a montré comment le diable a vendu ma vie à Batou, qui ba destiné, toi les a vendu, il y a ba réalité. Ce qui est dans le monde spirituel, ba teka libala na yo, ba teka mabota na yo, ba teka vie na yo. Le Seigneur n'est pas un pays qui bénit. Même si tu te trouves en Amérique, dans les pays les plus puissants du monde, au monde qui vino ils ont la différence. Si rien ne va marcher. Rien ne va marcher. J'ai trouvé les gens à l'étranger, na kutana de komoko na Luanda zo le labia nga Luanda na ya baninga ba Luanda ba avancer. Ba e basali inane 6 mois ba avancer nga na sali 12 ans. Alors là na sima ya batu. Na kuto to là na se ya mesa ya batu, mais tandis que les autres ba avancer ba kei. Alors, ceux qui viennent ba teka yango quelque part. Donc même si on fournit l'effort, la Bible dit en réalité à l'homme, c'est l'esprit. C'est Job qui dit ça. Pourquoi Job a pas expérience. A kutana qui n'a pas problème dans la vie. Ok, pas problème Job qui physique, qui m'a intelligence. Na diplôme aux anango. Yo ko za na vie nos anangote. Na maele ba talent aux anango na vie aux anango. Mais c'est spirituellement ba teka déjà maele na intelligence na ba diplôme na yo. Autant yo bénéficier na ngote. Job ba comprendre que so non sibi na nyokama parce que na molimo Satan azwa kinga senga nzela azwa bozwi nanga, azwa bana nanga, comprendre que en réalité à l'homme c'est l'esprit. Il y a des marchés spirituels. Quand on parle de marché to ba wenza molimo. Na en marketing le marché paraît lorsqu'il y a l'échange. Pour le marché, tout le monde a 3 choses. Tout le monde a vente, achat, na échange. Marché, tout le monde a maman mais ça, non. Spirituellement, ils en ont wende. Donc, wende, c'est si ka ba na ba somba na ba sala d'échange. Et que ça na bureau, et que ça na ndakuna yo, et que ça na partout et si ka ba sala échange. Ezati Joseph, ba teka na zamba. Ezaki na wende te. Joseph ba teka na kata zamba sombiye ba kenaye. Donc, wende ya molimo eza réalité. Les réalités, tout ce que maman Betty a fait, avec ses mots, pour te soutenir, biso na pensée tous en ango. Les vexo te bi malam, biso te bien bien. Dans Matthieu chapitre 21, verset 12, tina verset 15, natangi rapidement. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tout ce qui vendait et qui achetait dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple. Il est guéri. Verset 15. Mais les principaux sacrificateurs, les scribes, firent indigner à la vie des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ah, tout le monde a 4 églises, dans le temple. Là où réside le roi des rois, et comme Wenze. Et bon, la famille est belle, na bouté za ba Wenze. Wenze quand il a 4 famille, et comment Minezaï, ma maison sera appelée maison de prière. Or, na 4 églises, est-ce que tu as une bénédiction, tu as une délivrance, mais si kawane comme Wenze, batu ba teka, batu ba somba, ba sa lebe champ, yeso bandi ko benga na bango. Bibobi kutanga asisi ko benga na batuana bibobi ke ba vegle ba boite ba ko pousse na pembeni abikisi bango to comprendre que si kana ba doit guérison mais bongwani yongo mona ba famille mususu famille sala kombo mais bato bazana kacha musa sala kombo ka yemo ka bonga na vie mais les autres na famille vie ba mener vie à misère ba teka ba vie à bato ba teka ba bénédiction bato ba teka ba destinée. Donc église ce qui église temple comme Wenze bon ba famille et bon ba vie à batebele. Il y a plusieurs familles ça Wenze na butu. Alors bibobi ke ba principaux sacrificateurs ba s'approcher. Ba pourquoi ba sepelité pourquoi obikisi batu pourquoi ba principaux sacrificateurs ba représenter les ba chef de famille. Parce que ba on est bande ko diriger temple, ba on est ba contrôle en temple, ba conduire temple, ba permettre batu ba teka pour ba futaka bempo, ba sa bempo, ba lia. Donc comment ko vivre comme un cop. Tu vois? Donc ba chef de famille ba za banane. Ba chef de famille baza le sorcier le plus puissant dans ta famille.
au kiti ça oza lekina donc o lekina nguya satanis so lekina nguya na famille il va ne déchets par famille à cause au kiti roza nganga mais il y a l'équipe batnyo na nguya moko diabolique bien sûr à l'équipe boyenda za chef de famille bangonde bazo teka ba destina batu ba vie ba mabala ba chance batu ba santé hein ba teka ni baso teka ba santé ba teka ba diplôme ba intelligence ma bota soki bateka mabota na yo o mato kita o zoazemete minganga bakoke oui maman bakoke minganga ba moni bien je connais une maman na prié pour na France on a prié pour lui opérer 9 fois et simbate ba ce sont do sali boko zoaze de l'autre côté au moins mutaki bateka déjà mabota na famille bateka mabota na ye muto bateki mabota na au bénéfice na vie na ote Joseph bateka ya bénéfice na nini vous voyez au moins Joseph en Égypte un homme très intelligent a travaillé dans ndaku ya Potiphar a prospéré mais il prospérité mais il est vendu un esclave tu ne vas plus bénéficier de talent na yo même na kati ya prison il a travaillé pour na batu so bima na prison mo tika prisonnier gloire à Dieu parce que la 3e année fantôme c'est la résurrection l'aigle est venu d'en haut le roi est venu pour le libérer yongo na même maman Betty mukolo ba bimisa Joseph na prison Joseph na prison bima tala mande fo belé tala suki belé azanga même gilet wakati ya wakata suki ana ngote mais ya bimisi batu bakomi bazongi na ba poste na bango libanda ya tikali ka aviona parce que il était un esclave batekaye bateka destiné na bateka vie na ye. Pasteur Josué en tout cas merci beaucoup déjà pour na bande ko bozolanda bozo comprendre entretien na biso. J'aimerais bien expliquer nos bananas nzambe quels sont les signes qui montrent que muto bateka destiné nae bien à quatre famille que famille oyo bateka bozui na bango ba senini oyo la kisaka pona bandeko bazolo na biso peut-être pe baza pe ko se retrouver nango les signes ezali ko liboso quand ozo na ba talent moko zo bénéficier nango te tu fais quelque chose de meilleur mais récompense ezate là c'est de dire que bateka eloko moko teka na vie na to na famille na yo nzamba isa Abraham ta récompense sera grande. Moussala nyons, le bébé tout travail procure là l'abondance. Ce que moussalo ça la catine, ils ont même au nulle part. Ils ont fourni des formes, résister zati. Comprendre que y a loko moko ya yo eza dans ngamba ténèbres. Parce que quand on batte quand on va pesa ngo pas satana. Toi batte qui maman, je connais, je peux donner un témoignage. Tout ça la délivrance à serre moko, serre wana la famille là bas qui toko mama bote zate. Baba la kate, babota kate. Basi kitoko ser wana babala 3 fois mobali bosa pesa dot na Canada aye azoye de match simbité ti aboye musu na Paris abali pe dot babale ba dot normal be chance ka mi bala poto so ta mi sata tiki e pe aye abali moi si kitoko tiki ne aye to bandi ko sambela pona na délivrance wana na bandi koloba esprit bandi koloba que esprit ya chef ya village na bango ya ayebi papa na chef coutumier ba c'est papa na bango ki na village. Tant que soit le papa bango babota na famille ba chef coutumier na village wana bande ko lona biloko bota na ngote ba lona ka ebota te siko chef coutumier bengi banganga baye ta banganga baye abi dangi bosala ba cérémonie ke na village nanga bato bako molona biloko esa nini e ko mobota mabeza ki ya bokauki banganga basangani balobi il faut yo pesa biso loko moko ya famille na yo biso do pesa to pambola siko mabele na yo to peso ba to na beno fertile. Chef coutumier na lobi na famille na nga na pesi mabota ya ba finios moi na bota na famille na nga bozo mabota na ye na famille wana basi ba bala bato basa na ba banque ma mabota ezate et après cette délivrance ya ndeko wana to le salle délivrance be soit tant que lobby et to benga nyango abali abota a voyager. En tout cas, gloire à Dieu, Tolobaka, it's just wonderful. Ah, donc, en Jésus-Christ, tout est possible. Biata, baloba, ma bébé, tekayo, donc, koko bota, te koko balate, mais et pas sous masia. Donc, c'est possible au bala, au bota. Et en plus de cela, le numéro est affiché, et c'est le numéro de l'homme de Dieu, le pasteur Josué Bangui. Soro Bangui est partout aux alliés. Problème oyo, et autres tungisayo, en tout cas, zana konzima, nzambe nae, salela yo oko témoigner pe lokola bandeko nazoti ke la bino bolanda na témoignage na bango mosusu pe batekaka ba vie ya bana nae donc c'est une maman o kaka ndinga landaka mosai na nzambe na émission ayaki chaque mois bana na basila makila
Alors tant akomaki mosala nzamba bondel pona bana nae bana bazwa délivrance. Un autre témoignage, il y a un frère qui est palandra mosala nzambe ayokaki nde mosala nzamba zote alobi non ayape ayaki na église bola na no témoignage ndenge azalaki na problème ya lokolo. Bon ba betaki donc lisasi ya molili si je peux le dire ainsi, mais à travers la prière de l'homme de Dieu, le pasteur Josué lelo ndekonabiso wana azape étudiant azongeli makolo na normal akomi kotambola comme il se doit. Suivant et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Voilà, c'est parti. Let's go now. Gloire à Dieu. Maman la biso to moni oza déterminé à témoigner. Oza déterminé à faire témoignage. Maman kombo nani? Fifi Luzolo. Ah, maman Fifi Luzolo, vandi wapi? Faina komina ngaba aveni Kapai Lordu. Maman Fifi Luzolo nzamba saleli nini? En tout cas nzamba salela nga makambo ebele mais akoloba nyonso te nazokata yango. Nzamba salela nga emi na nzela bana na ngai. Nazalaki kobelisa bana baza 4 chaque année na 5e mois bana fu babela basila makila. En tout cas na banda kokokate. Na banda ki vraiment kokokate. Et arrivé que tant on a kokota en église dans nzela pasteur Josué nde abandi kosala nga ba prière abandi kolandela bana nde kosala ke bana bakomi kozwa bazwi mwa guérison kimia eye kokota vraiment ezalaki ke na yala bango mobali akomaki na université. Le numéro de notre invité c'est déjà affiché dans ce bengié anytime ayambara téléphone nae et même au komeli na WhatsApp on a numéro est affiché donc plus 243 89 533 18 89 au kozwaye donc préoccupation na yo nyonso problème ezotungisa yo l'homme de Dieu a kozangisa te ko bonde la pona yo et puis yo poko témoigner loka bande ko na ba témoigner pasteur Josué tozongi nan to landa élément en ensemble ya témoignage to lo banini mama wana pe bana na ye batekaka makila na bango batekaka santé na bango et les jeunes frères na total la image ye pe batekaka ye na wenze ya butu ndenge tozo ba mama beti ce sont des choses réelles les choses spirituelles et la réalité. Vous savez, le monde spirituel existe et le monde spirituel est plus réel que qui tu vendé. Le monde où senti qui tu vendé. C'est un monde réel. Maman tangaye bananaye nous sommes 4 basi la makila la main. So comme mais chaque année pendant 9 à 10 ans basi la makila. Donc bazwa makila bana bateka na monde ya butu. Baso utiliser dans le monde spirituel. Basteka makila basa elango. Mais tangaye to mani ko prier, to bandi ko récupérer. To kati ba alliance wana to kati ba vente wana ne après wana lelo to kende yango 5 3 à 5 bana makile si la raté et qui chaque mois de mai faut bana nyonso basi la ka makila nzela moko so bazongi si bana ezongi normal les jeunes frères wana alamuka ka boy brou likolo wana ça les passe bout likolo ça souté likolo komi moko mukuse moko mulema zane bien donc tu sais que maman beti même maman da ba cancer o ba kati libele te eza bato ba liango na butu. Les gens ne savent pas les choses spirituelles. La Bible dit l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Et ça va vente moko spirituel. Nga na bi maman mo to sala délivrance l'église. Maman na memi moi na l'église. Moi na jeune fille ba 17 ans abela ka mutema. So bando lela mutema bano baluka. Ba repese ba mai ba ji elo côté mutema soit que moto passe. Dans une église or maman za sorcière. Maman zo tamba na zo memi na l'église. Maman na zo mutema cœur ya moi na balia na butu. A pesa ngona baninga le bandoki. Ba bisi na faut pesa tout le monde ngo. On peut sacrifice bino nga na pesi nga na liaka mutema na zo na mutema mwana nga kufa te un peu mutema ne. Maintenant grâce à ya ngolu nza pesa ya ba révélation. Tant maman na yeba yambaye maman nzamba lobi yondo oza misama bo pesa mwana mutema na butu. Maman telema simi mwana ne bakima. Akimi mwana yo comprendre que maman ce sont des choses réalités qui se passées. Et ça ba tout ça habite na mona kaye na teki kaka mopanzi moko paralysé lambi mutu. Ba lia mopanzi moko. Ba teki na mona kindoki. Muta komi paralysé bon na mona kata romona na mona ta mwana nga romona basuka mutu a mwana serva mwana na mona butu asani bateki yango papa ça l'échange pour côté que ça échange non yo pe sanga na pesio 20 abo pe sanga ngombe moko nga na peso téléphone nga yo pe sanga $100 ils échangent papa zuka ka mutu servo ya mwana pesi na butu na mona molili ba pesi papa bon pesi promotion pesi grade
Ateki vie à moi nanae. Ateki moi na wana tatangi ndeni na reproduire le côté na vie. Au moins intervention nzambe nzamba délivrer. Ce sont des choses vraies eux au salama. Et change nani de biso sur Salomon et nani Esaü ateka beaucoup lutu na ye. Ba pesi ya kolia, ya pesi beaucoup lutu, pesi destiné. Effort nyon sur Saül a sala na vie na ye. Et ça na ngelo côté. Esaü. Esaü teka de boyaya, ta remonsa le fort, na so li pam, na so boyaya na nga et simba te po de ba somba boyaya na ye. Grand petit frère azu li pamboli ya vie na ye azu yango. Il y a des gens maman, papa na ko biso le commencer le ciel qui bénit. Si ta vie a des problèmes, si ta famille n'a pas de mabala batu. Ah, ngana obi mama bi papa moko na poto na sala de délivrance na téléphone. Des mois maman boti azolo ba na téléphone na ye. Na ensemble la poni na téléphone, petit frère na sara on tatianga na contact ensemble la poni so sali conférence na WhatsApp. Quand j'ai prié, maman moi bi maman était maman ndolo ba kombo na petit frère bi maman na bango. Alors papa na koli le za ba 5 ans. A bali plus de 7 fois ba le simba, t'es pas botité. Bastion so ba la ba boya ke pe ba botité. OK, maman na bango misala mabe ateka mabala na ye. Azo sale be so ko maman Moutou mala papa na un bon monsieur. Mais basi bazo boutika ye. Na délivrance na prier na téléphone maman na bando loba. Toi maman na loba nga na zo libala na personne na moli yo lingi na libérer ye. Lelo na loba azana Londres azana mwasi. Ba vandi libala suke vandi et puis moi c'est d'azuzemi. Donc ezana ba réel au mona mutu so ba maman so ba teka mabala na yo libala bino yo no mona mibala na ba nyokola ngate ezana basi mususu ba nyoka ma mibala za mala mais esprit eza katine tant mobala ye kuti alliance moko de ba teka libala vina ye mobala ba no sale ba vanti esprit ka eza katine yo nde bunisa mibala ba solo ba vanti mibala wana ba msu mingi ba na problème ité mais l'esprit est en toi o ba teka de mabala na famille na bino observer famille na bino malam au mona ba nani ba bali mabala normal. L'année la famille binoma et ça pays te changer ma kambouté le monde spirituel domina bambo kanyoso même si mboka ya Emmanuel Manco ils en ont du cola monde spirituel et s'imposaka et on m'a dit opération le ça mebele o ba le bakati ya cancer o maladie boye et ça ba vente ba teki ba parti en autres ba dans monde ya molimo. Au monde muto ça lebe fort abanda bunda muto lela asa aluka ba document esimbate bateka vina ye bateka nyoso ye aluka document zoyate maman na ko biso na poko to landanga papa mama et si kozali ozana posta ya délivrance na vina yo Jésus-Christ est venu pour nous délivrer pour nous libérer de toutes les œuvres du diable parce que Bible le fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, il y a un moment même, Joseph, Tangu, a accueilli à Salibé fort et Simba. Il fallait que le roi aille na vie naïe. Roi n'est anani. Roi n'est aïe soumassia. Le véritable roi, le roi des rois. Ce qui est soit délivré yote au bimanaka ta présenté. Parce que bateka déjà toi na yo bateka makamunyo mbongo na bateka ngo. O remarqué mutu mususu kazuka ka mbongo. Mbongo na fait mais masala makamabe. Premier coup te comme il faut premier comme le mbongo c'est Sili atika les kimia. Mais prophète disons pasteur Josué moi je connais une famille au makamlo bando marché té papa na bando zaki hôtel a bloqué penza ko bozuya bana ba voyage misala même on a bana batanga ba licencié mais ba sala bisika malunga te mais papa na bando azana mbongo jour papa na bando kufi bana balobi que ba komi délivré. Le quoi papa Koufi, Makamusko est au marché, mais jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, rien ne marche. Est-ce que attends mouto a te karabino na wenza butu soka Koufi? Faut que rôle la délivrance, mon sang n'a pas bon de la peau. Délivrance ezana procédure nango. Les gens croient que le quoi ndoki na Koufi mais la famille fongama non. Il y a déjà TK. À ça la part naie attaque. Ça dit quoi? Au monde alliance c'est la héréditaire. Les sorciers ont remplacé parce que le monde a bouté ça très organisé que le monde physique. Le quoi zaki chef na famille tanga kufu ba sala réunion na boutu ba établir chef moko. Chef wana a continuer alliance so akuti. Mais esprit eroya ko réclamer babi na famille oyo biso do pesa bino boye to leka ko fermi bo continuer bino ya boutu bo pesa ki biso mabala na bango. Tala ba bangi bando bala. Tala kutu déjà bala koti libala. Au moins que muta bala bimi son ndaka libala ba réclamer. Donc exactement ce qui muta ndoki wana okitisa na kufi de défense quotité. Procédure ezani il faut intervention ya roi. Pour Joseph Abima na prison, et c'est là qui roi. Parce que le roi Pharaon, qui souverain dans l'Égypte. Azaki na tout pouvoir en Égypte. Il faut mouto aleki mouto ateka kibino na nguya. Aya ko libérer famille. Oh le véritable roi, c'est Jésus-Christ le roi des rois.
Tant il y a pesi ordre, Abibo bimisa et Joseph, n'a pas ordre wana. Donc maman, papa, si ma famille n'a pas de réalité, je connais mon famille basi kitoko, je connais une famille basi kitoko, baba la ka deuxième femme. Maman n'a pas de deuxième femme. Maman leki, maman coule deuxième femme. Grande mère n'a pas de deuxième femme. Arrière grande mère n'a pas de deuxième femme. Et puis ma balle en souka lango et souka bien té. Donc il faut que Yesu aya, faut que yo kaliboso, mutfan dimela Yesu masala ko mo konpe mo bekisi. Lorsque bon dimeli Yesu boko tia contact na Yesu masia. Parce que mutakangi bino ako azaki na nguya SMS aleki na nguya. Et puis deuxièmement, pour la délivrance et se déclencher, il faut se connecter avec un homme de Dieu appelé par Dieu lui-même. Voilà. Surtout ça, il faut vraiment qu'on se connecte avec un homme de Dieu appelé donc au Seigneur. Pour tout le monde, pasteur rebelle, bande comme ça, à coutana na ba problème, on a ba teka ba bozuna, on a famille que Luka pasteur ça avant na salle de délivrance, faut payer $1,000. Ngana yebi pasteur, moko boye de quoi so landa biso, je pense au yebi, ay ça ngabi bazana ba problème grave. Yé na famille oya ke na bala so moi ça bali bakufaka kaka yepa yebakete azana Londres balaki ser wana pe akufaki malgré bando sambela te siko tellement la na ba émission abenga mosai na nzambe bi fa pesa no $1,500 akota na nous retraite abonde la pona ye musu so mona okene délivrance ba yebise yaka na makasu yaka na saki ya mungwa ba okate banzoloko pona osala délivrance na yebite quel genre de délivrance oyo zo yebisa na bandeko et puis ba koyeba mosai na nzambe oya solo ndenge nini po a délivrer mabota oyo bateka déjà bango na wenza butu. Mama Betty et les oboma batu eza manque ya connaissance de bananzambe. La Bible dit tokoyeba bango na bambuma na bango. Mutu asa lo bananzambe akoyeba vrai serviteur de Dieu. Je me souviens qu'on a serre nanga moko Ozia à Paris na salué de loin nzamba pambola. C'est Ozia. Et ne cesse jamais à remixer nzambe de kutanae. Et puis, alors, président, merci pour la serre ou à Koutanganae. Serre Fallon, président en France. Nzamba Pambolo, serre Fallon. Alors, papa, merci pour la Koutang. Ça dit, au koye, bamosa, l'anzambe, na, mi caractère, na, liloba, l'anzambe permettre. Bah, tout cas, l'anzambe était, bah, se tromper, na, bah, faux. Moutavo sera jamais moutou $1,000 pour ça, la délivrance. Jamais. Vrai serviteur de Dieu. Bibobi. Tant ou moi si femme veuve, bah eba kangabana na, bah ese mobile na kufatika na banyongo. Mama eza pe koteka non? Papa defaki, papa kufi, bah eba kangabana pona nyongo ya papa. Donc ba sombi bana wana na nyongo mbongo adefaki papa na bango. Ba ke na bana besclave, ta ba sombi bana mama ke mbango pa ngosala nzambe. A se connecter na prophète Élisée. Élisée tu nous en nini. Délivrance à bana wana yaki na onction ya prophète Élisée. Abisoka uili ndambo sala ngo senga ba vase pa ba voisin ba ndako sopa uili miracle salama ezaki prière ya maman na te ezaki onction ya prophète et Élisée. La Bible dit l'onction brise le jonc. Lorsque vous rencontrez un vrai serviteur appelé par Dieu. Au moment na mosala nzambe maman moi ba témoignage to pesi oyo eza lokuta te frère wana zeti di apesi na adresse anda kuna maman na pesi na adresse anda kuna dans un bazar ngaba na kapa il me rodé da pesi na frère na étudiant donc ils ba adresse vrai et là tu vas faire ce qui na maluku na suka ko na bandundu tu vois donc et ça ba adresse vrai c'est dire okoyeba bango na bambuma mosala nzambe a solo na souci ya ba âme ana passion a lukana délivrance na lukana mbongo na ote mbongo na sala on na lukana ama muté za la sauver délivrance au kata banzolo comme sourde comme même mosala nzambe ozo se permettre que alobana ser moko fona no bimana ngana on pose à la délivrer tout le monde a sorte ba délivrance et belé zo salema na ba sai na nzambe mususu mona a sopeli on mai mususu a 4 banzolo on aura tout vu dans ces pays vraiment salangote ba potre ba salangote donc on dit que eza manque ya connaissance ya lobana na nzambe maman délivrance na rapport sexuel eza na lien mon côté il y a un rapport mon côté. La Bible dit à mon nom vous imposerez les mains. La Bible dit les mains maboko babi maramba sexité babi vous abi à mon nom vous chasserez les démons par la parole des Écritures, par la puissance des Écritures. Lorsque je déclare au nom de Jésus-Christ libère ce corps, nous avons le pouvoir de couper des liens. Lorsque je pose ma main, il y a délivrance. Na bi ndekomoko na sala délivrance na Luanda moi tanga komonezate aye kaka ko conciter ngai aye conciter ngai na délivrance no lobby.
Tant que kende na ebina sambela pone. Dès que imposé le beaucoup de défense c'est bandi si place. Donc contact mama moi c'est na simbika ke lamba Yesu. Yesu abi nguye bimika tinanga délivrance ça mi na minute wana. Contact nyonso avec un serviteur de Dieu ouais appelé par Dieu. Pour ça bateau ba mikomisi. Et ça bateau Satan atindi mais bateau nzamba pakolier moi ben contact wana tu ne peux pas rester le même. Na loba en église. Na loba en église boyo. Oko jamais tout ana mutu machine na tonique ça foufou soko tout ana maman beti bila mano ebeba eza est pratiquement impossible tout ana muta machine faut resoyer intact eza est pratiquement impossible okutana avec un homme de Dieu ouais vie ne les mêmes ta vie changera positivement. Amen. Quelque chose de nouveau est ça là-bas. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. En tout cas, le temps nous fait vraiment défaut. Nous sommes obligés de boucler cette émission. L'homme de Dieu. Je crois que baza vraiment béni na intervention dans une émission à l'élo et ça première émission mais ça la dernière émission te trozoé sur une émission prochaine mais pour na batunyo so baza na bakawana bakoko sala ndenge nini un numéro de contact bakoko benga ndenge nini eza même anakin adresse à église eza même bande konso baza libanda mboka baza na Poto kuna na France musu baza na Londres na États-Unis na Suisse na Allemagne partout bakozwa ndenge nini po bango pe baleka na délivrance afin que so bateka ya bango na wenze ya butu ba retrouver yango na wenze ya bon moyiboyi donc o ezalaki caché ebima bakoko sala ndenge nini. Gloire à Dieu, numéro est plus 243 89 533 18 89. Donc plus 243 89 533 18 89. Église na monga fula, toi na reliolo, na veni Kinshasa numéro 19. So pour le kinga na Facebook Josué Bangi, au komonanga na ton page Facebook Josué Bangi Ministries. Donc numéro na zara na WhatsApp il est 24 c'est na yamba téléphone nga 1h4 na yamba téléphone ngai pour na bana nzambe j'ai sacrifié ma vie pour l'œuvre de Dieu. Na bango ernyoso soko bengi toko to moni bato beto ne babaka nous a document télé document na ye ba témoignage ebelé mais prochainement to pesa témoignage ebelé bato ande ko botate ba boti to na ba témoignage wana za ba témoignage mo ya lokuta te za ba témoignage mo ko vrai donc mutu ba no botate ba condamné ko botate ma boti pa simbi mwana ba 8 ans stérilité da brisé Dieu a libéré maman bible Jésus-Christ nous a racheté de toute malédiction de la loi. Racheter veut dire quoi? Non, ça va imite maman. Racheter veut dire quoi? Acheter ce qui était déjà vendu. Là en hébreu, yeso ko somba oyo de ba teka ki na butu. Ce qui ba teka maba na bino vi na bino yeso ko racheter ko somba ngo lisusu. Donc soko kotisi avec Jésus, c'est possible. Voilà. Quelques salutations de 3 personnes. Gloire à Dieu, n'a pas moli maman Elsie, na France, frère, fils, na Espagne. Vous êtes nombreux, sœur Esther, na Espagne, kuna Nzamba Pambola Bino, na Pamboli, sœur Karine na Belgique, papa Willy na Londres, Nzamba Pambola Bino. Vous êtes tellement nombreux, Bolimbi Sangai, sœur Atalia, Nzamba Pambolo na Paris. Donc Nzamba Pambola Bino, vous êtes belé na Angola, Afrique du Sud, Congo, Christiane na Pesiombo, Nzamba Pambola. Voilà. En tout cas, on a ça, le pasteur Josué Bangi, au abondé la pour la bangonza, ma salle la bango ba miracle, baza mikila poto. Donc yo personne on a besoin d'amba salle le miracle. Donc benga kana numéro est affiché. En tout cas, on s'ala jamais dessus au p sangaka raison. Pour tolobi que Nzambe a sala quand même de loin. Et merci beaucoup. Le numéro est déjà affiché. Arrêt Liolo na commune Monga Fula avenue Kinshasa. Donc on est à église Mifos et Kamami dans l'homme de Dieu le pasteur Josué. Merci beaucoup à l'ingénieur Dave Moubama, le papa de Joyce Davely pour les images. C'est par ici que nous mettons un point final à ce sujet. On se retrouve à la prochaine. Salutations à Noël Kikani depuis Londres, champion KMB depuis Kenya, Blaise Kavaï, Goué, Chalère. Bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakisa, que Dieu vous bénisse abondamment. La sœur Julie Bindele TV, vous s'abonnez penango na Suisse wana. Les sponsors officiels de cette émission, la joie Amado Pichuna, l'hymne national, maman sociale, maman Asimba Rapé, Fondation Betima Sengo. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine et prenez bien soin de vous. Merci. À plus.